ceinture na penza yango wana ya champion d'Afrique o penza na lobaka moko mutako beta ngai azune yango problème ezate na zongo na bitumba donc pona mutalonga nga falonga pe na bitumba. O campeão internacional africano, senhoras e senhores, nesse momento temos o grande feiticeiro Zumbi Kibambi. Ah, liputa kaka, na kolitro na liputa. Te liputa kaka, wana zaki ndoke na biso batando. Carrière na nga penza moto akomplika nga makase ezalaka bois sacré. Bois sacré na kati na Baza, zaki champion ya Baza. Eza na Palimas. Des disciplines, salalit, na liti na zalaka amir na lutte livre na zalaka amir na libre olympique. Na sala soso otobenga français self défense sans fétiche bon edinga ndongo za to tiro beti bravo la ko gangelo otikaliti bon de basimbela nga biloko bon bakota na ring ite ya nga bana basimba ko simbela nga biloko na koti balongoli nga biloko basimbi donc ezaka le sel mouton na zaka na souci on a préparati lelo ezaka ka edingwe ngale ko sala club ya ngai nazana bando na bande ko former température ya Angola club ezana kisasa température a peu fezaka température nazo travailler na kati na ndako timo kolo leta ko pesa permission to bima libanda wana nazongi na tatami to mutapesa nga penza gwa kati za mandita Jackie na nenga Angola penza mutakomplika nga na mona kaite ala mona kaite Bogoto mo penzana yango sentir ezati na chango ya jena yebisa bango so mutazama kasa 5 combat yo mo yebi basha africain boy ta mo suse ko kozala na population moko ou bien mutu moko alinga kakachi ou bien alinga kapenga na ko souhaiter ce qui bash ou bien tapis neige ko pesa nga penza bien makasi c'est un botolité ezaka kabanda na beta champion ya Europe Moïse Loma tilelo foza na kisi po bete dingwe donc ngave maya na taba na bokoko penza yo gela ngai to razana no kilo ale kinga la munene me nazo tombole lo boko mona o bamba donc mukile ganga ki fort ba mona ke no meta na bango yo pola bango nde ba na kotela ngai te to lingite bano ya biso bazoya na sima to tikela bango salité so to tikeli bango salité mabe biso tozo soigner avo bayaya nana bundane boyete nana bundane boyete mais so na bundane le bana gagner pour na ebi secret ne ya za muta bokoko trop alors nga za chef coutumier ba ko normal na botam na kindoki na koli na kindoki na boti bana na kindoki nga vi na ngeza vema yango na réalité ya maladie toza nango na ko senga kana tous les sportifs tous les africains tous se protéger. Merci à Papa Tirbo. Hein? Donc, Papa Tirbo, merci. Baskate wa Mobibi. Émission, Ousma, ingénieur, bravo. Bati, il m'a voisin, malalié, il m'a voisin, t'as Bon dia, bon tardi, bonne nuit, bonjour, bon après-midi à tous les spectateurs, internautes, toujours Kolanda, émission Nabiso, qu'on se le dise, émission Vam Chfala, émission Tolobera, Yango Pendatoye, le loto mekempe, ko pantateke, toujours mode confinement, toujours à Bapalin, toujours Sarah Moussala, jeu des palins, parce que Pekisi Biso Babio, on m'a autant les têtes aussi, donc, na cadre à prévenir toujours, moi, comme Nangazali, Mascara, jeu de Palestine, babi fait qu'un cas, donc, bon, on a banda, on a dit, mais ça, Moussala, mais n'en a pas. Le lot, on a chalimé à l'angola la bino, et na bétando na bino. Merci Ming na boss brother.
parce que tous les cas déjà chaque jour à partir de 11h au rejoint émission la bino na bande de livres pe babi na ndenge ya Congo tous les cas na Star Time pe bientôt là beaucoup émission la bino na ndenge ya 10 TV social lumière d'Angola na bino a koleka na 10 TV. Merci encore na ba o balingaka social lumière lelo bo mona nazana invité na biso o bo mesana pe bo senga ki bo bi me shusha azomona na te atako to mode confinement mais azomona na te mais quand peu ko solo ya na ezanini na makambo pe biso to mekre ko yoka par-ci par-là nazana pena na invité na biso na kombo ya Prada. Est-ce que boye bien pourtant dans le lobby Prada na bi que la bande ko na me shusha Prada c'est qui encore Prada to zana kombo ya zombie de Kibambi parce que komba Prada na ependa linga te pour on a déjà babikeko ba coupe donc c'est que tout ça pena na yemoko zombie de Kibambi to ko meka pe ko solana par rapport ya club na yemoko lo to zam sote o te do pe to alobela makambu oyo ya ye pe bele boye ba zombie auta wapi po ba minga msuso nani mutabimisa edingwe mutabimisa avo ba ye mutabimisa le dokoye ba soki zombie de Kibambi auta wapi. Merci na ba onyo so balanda ngai na PCV nga Bigantsumbu bambotebele et pourquoi pas Ayayi Shakobi na pesi ba champion nyoso na yemoko lisusu papa na ngai ya motema na ndenga ba Kongo tozaki na edingwe moto na ngenge na bi kozo yangola obaki shusha ngaka zombie ngala ko bunda na zombie bato belé bazaki otanga kombote obikaka ngala ko bunda na zombie. Je te salue là vous êtes zombie de Kibambi Botardi. C'est Botardi Social Lumière, grand journaliste Mboko na katia Luanda Botardi. Ndenge ni santé. Oui santé venza ndongo monika na katia Japalin to vandika katolanda loi pays ti mokolo nzamba bakoko kosunga to banda kotambola. Yo kaka nzamba bakoko kasi ko bandi de nzamba bakoko confinement na ezole kaneni na nzamba bakoko na. Oui, confinement na ezole ka très bien nazoto saka bikila ndenge bakoko bayebisa kinga ya nazoto saka bikila. Oh là là. On a sipeli na ndenge ya foyer ma nyonso zo kitoko. Si na ndenga foyer penza nyonso zo kende calme zo kende makimia famille tout bango tout club na nyonso baza makimia. Message ni ko pesa ba base na auto pepe na yo na ndenge toujours ya confinement ko lo banini na ndenge pona message ya maladie tozana ngo na ko senga kana tous les sportifs tous les africains tous se protéger to la ndaka ndenge ezaleli masque moi j'ai maboko ko sukola maboko na mo alcool pour ezala bien pour les loso qui tozangi ba sportifs lobi to bundana banani sans anniversaire moi ba yeba ezate donc to se protéger bisonyos. On se protéger, c'est que nous fasse se protéger. Par rapport à makambo oyo ndenge zoleka awa na moni vraiment ba sportif batikeli batu mwata batikeli pe bino mwata na bakomba sikoyo natan o batiki bo vane na ndako po malgré confinement ils batu msu ba se préparer conséquences na ndenga ba coulisses est-ce que yo pe na bana na yo to pe bana moko na ndako ba se préparer pe. Oui en tout cas na temps ya maladie oyo na solo la kina bana nyos chaque mois na kati na ndako abimate mo masque moi eloko wana maboko pour ça la bien mais travail to ko tika te pour partir mutoki wana to travail condition physique pour maladie côté za moi passe pour maladie za mingi ba européen biso travail physique na mo biloko to liaka ya Afrique ezaka penza bien donc travail ezali ezanga pena bana ko travailler pour nzoto ko vanda boete na zo travail bana kati na ndako ti mokolo leta ko pesa permission to bima libanda wana nazongi na tatami. Par rapport à la carrière na yo ezana comment on appelle ezana na catcher nini to pesa na sportif nini o a compliqué yo soki zombio mati na kati ya ring a compliqué koka kaete na carrière no ezana na openda compliqué on na carrière na penza moto a compliqué nga makase ezalaka bois sacré na kati na baza zaki champion ya baza ezana palimas na palimas susu azaso champion kuna yepenza nazalaso nazobunda la bon fona préparer à conséquence pour ce que ne na kopola donc bango ne babetsanga mutu na ngambo ya braza na ngambo na kisasa penza donc ezalaka na mettre mo bana ko benga mettre poisson mais yepenza compliqué nga mais malheureusement na gagné ki donc ezaka les sel mutu na zaka na souci on a préparé lelo ezaka ka edingwe o penza la luka na venanga
Na nenga ngola penza muta compliquer nga na mona kaite ha. Ala mona kaite. Ata mokie muta ko compliquer nga betanga mutu na ngola zate. Pesio liboma condition physique parce que abino bossa la mingi fétiche. Oui, c'est un catch africain. Catch africain, tu as la festive, tu as la technique. Alors, technique, c'est ali, fétiche, c'est zali. Ming bino a fétiche. Oui. Penda zomi de kibambi na mona rape na kia te na mona ra. Kasozo ka benza bien chef coutumier zombie de kibambi. Sans fétiche, bon edingo ndongo za to tiro bete bravo la ko gangelo atikaliti. De foza na kisi ko bete dingwe. Donc ngabe maya na taba na bokoko penza yo gela ngai. Merci beaucoup, internaute ingénieur, bravo mon réalisateur Yamayele, babi caméraman Yamayele. Bon, on a vraiment image, bon, on a n'engé zombie de Kibambi à la Xarapena que Nazamuta Bokoko. Merci, on se retrouve tout juste après.
Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci ingénieur, bravo vraiment. Tozongi sous na zombi de Kibambi. Merci na balanya sur bomoni ndengeni les féticheurs il y a bakacher ndengeni abundi bomoni ngazwaki ceinture na ye oezali ceinture combat d'Afrique ezaka ate champion d'Afrique ezate o ya kati ya Rwanda mezaki combat moko ya makasi ngamoko nazaki présente wana jour et bundamaki zombi de Kibambi tozongi sous ceinture na wana si babotolo yango te ceinture na babotoli te ezaka kabanda na beta champion ya Europe Moïse Loma tilelo. Atenção, atenção! Agora vamos apresentar por último o campeão internacional africano. Senhoras e senhores, nesse momento temos o grande feiticeiro Zumbi Kibambi. Vai sair salvo, vai sair salvinha. Vai acontecer muita maravilha. Zumbi, vamos lá, Zumbi. Olha a capa aqui, capa aqui. Me comentaste sábado. Mutalonga ngate nazaka na ceinture motisiko. On va essayer na trouver da botolo. Te trovada a robot en ceinture wala mpoko. Bon les ceintures en réserve. Naza nango ezai pa ya maître oxinois capitaine ya club nanga ndem taza nango na benga e kokota nango. D'accord, ko benga parce que balandi bazar pour ça ba mona ceinture wana oyo wapi a gagné kabimaki vraiment champion d'Afrique na kati ya Angola donc ye penda ye la biso penda ya biso ceinture na ndenge ya Angola abunde na biso à part ça to kende des temps ceinture et comme balandi ya émission ba mona vraiment ceinture donc to loba zombi de Kibambi a uta wapi nani abimisa zombi de Kibambi. Ok, merci. Capio ya na ceinture, na posa ceinture ya champion d'Afrique nanga. Wana yango na betela yango tolo pour Afrique nanga nga moko. Donc mi balete quoi. Nga imoko. Ok. Soko beti numéro nango makambo tu kombe bimia partie Europe. Pour mutayaka nango balaka équipe ya Shaolin. Shaolin boyebi azali quartier international ya Mondi Mobimba. Yende mutayaka na ceinture. Ceinture nanga penza yango wana ya champion d'Afrique. O penza na lobaka moko mutako beta ngai azune yango problème ezate na zongo na bitumba donc pona mutalonga nga falonga pe na bitumba sa bitumba moyo longa nga ezate. OK, capitaine ya quoi ya club. Oui, capitaine ya club nanga kombo na e Oxinois azali mwana oyo nga na bimisi ba deuxième promotion nanga na wito bimisa na Rwanda ye wana do les grands techniciens penza. OK. Mazane longa ba mikeyo za bongo kula kiseki ndoke l'accès na butu mera boga. Yango boko kotala longa na ekoti boko kotala edoki na imagine na ndenga zaleli na tika ika na technique. Donc boko kote na tika na technique ma protection mukie ya mukie kaka izala. Technicien penza. Et bon oya mosana nani wa binisa batu makasi na. Cette démon. Cette démon na mwana ndoki baza bien. Cette démon mwana ndoki baza bien, cette démon ndemu na pesa babilo Congo. Pour moi, si fois en bilo quoi, on a baza penza bien. Il y a vraiment contact qui si ça va. Moi, n'ando qui passe bien. Mikolo yo danser. Donc tant que combo comme Mikolo est commis donc ce que matin ring a ganga commis na âge 8 ans. Ababuna âge 8 ans. Nani? Moi n'ando qui. Oh. Mikolo est commis musique. Bon mon na ring. Merci beaucoup Zombi de Kibambi. Tozongo sous na moi simon qui Zombi de Kibambi a Ottawa pinani abimisa Zombi de Kibambi. OK, merci penza ngai Zakino na botamana kini makamtu kini internet na professeur na mane ko sala sport banda bo mwana na mane ko sala liti on sala liti na on sala jo on aza sous mettre na jo na ba sala liti alors mutapesa nga penza go akache za mandita Jakishan comme neza ilo kololo boko donc mandita sa Jakishan de père na ngai. OK yene mutabimisi yo. OK yene ba mutabimisa ngai. Nandenga ba Congo ke nandenga Angola. Te nandenga Congo o kacha kala Angola te nandenga Congo nandenga penza Congo nandenga Angola te wana kutuida Angola eza tata muke
15 jours na ko ya ngola na beta beta pe bakatiara idée za la raté ozala na idée te po yo beta na ko beta beta bakatiara pe mo be baisa ngo zo beta beta na ko muta beta ngai maintenant pas mon année te to c'est ça polémique. Est-ce que yo penda su bache maboko automobile mbale pe maboko automobile bache yo avo baya ya kutokoka kepete to keto zonga avo baya ya poko ka kepete bon ezala bakatia baza makasi baza na bango baza avo baya ya na la bundane boyete na la bundane boyete mais so na bundane ne bana gagner pour na ebi secret ne ya za muta bokoko trop alors nga za chef coutumier bokoko mais ko bundana to bundane te mabokotomo bokotomo penzana yango sentir ezati na chango ya jena yebisa bango so mutaza makasa 5 komba so ke kepa na ese mo comprendre ka beti ngai na minute yo ngande mudazo beta muto beta ngazate seke ngala za likolo na bango nyonso muto olonga ngazate pe na ndimite muto olonga mabokotomo avo bayaya ozwi santo ozo match moko boye soki combat moko plutôt na bata match combat moko le kaki na Olympia Zombi de Kibambi et l'accès pendant que ba côté la kayo ba te bele bazaki na simana ba kisina ba ka ba sala ka de façon que yo gagner ezaki combat yo na to combat ezaki combat ngala to ezaki na kana e to ba bunda vraiment na pays na ina kana po babor ezaye ezane batune ne ba côté la ki ba mona nginga zo beta matala kaka to razana no kilo ale kingala munene mais nazo tombolé le boko mona o bamba et donc mukile ganga ki fort ba mona ke no mettre na bango yo pola bango nde ba na ko tela ngai te ngala bundanga moko ngai ba 11 na ngeza mingi bana basi bango nde basimbela nga biloko bango ba kota na ringi te ya nga bana basi ba ko simbela nga biloko na koti ba longoli nga biloko basimbi na mama libele na bosana ki azabia oui mama libele la lione mama nganga wana mama nganga azabia yene mtu asima nzungu alamba biloko kwa bi pas comment on normal est sur le blanc kindoki comment on normal est pas non bon kindogeze église te kindogeze église te sika bat bazake belé bavandi wana bazote ya non kindoki faut kende na kati na ndako bakoko vandi ozo sola yona bato oyo yebite donc ça différent donc kindogeze normal na botami na kindoki na koli na kindoki na boti bana na kindoki nga vi na ngeza vima yango na réalité pour nazana droit na banda ko tangisa na vi na nga na kola ki na ebe na ozala nos professeur mais don ngai te tina ozwa kindoki donc kindoki za vraiment vie sociale na ngai vie nzoto na ngai donc yango vraiment donc za makila bakoko na ngai balakisa nga nzela ke sala boy so pe naza préparation ba combat bon bakolakisa nga no ya na travailler na musuni na molimo soso na butu na zo travail mais comment asuka o chalimer dans la zala qui Zombi de Kibambi babeti yo mingi babeta ki yo trop o joye pe na ceinture après to moni OK oye na mai moko boy mai wana ekimisaki na ba public ezaki mai nini yo bela biso
Kimisaki public solo continue batu ba kufi so kindenge nini ezani mama kontinanga sur les lumières ole aussi saka batu na ringi mais na public biso so to kimaki en tout cas voilà faut dire ça combat les combat ya makasi combat ya Maurice Loma penza champion Europe na buta ko beta na mona ebe mai za bitumba alors bitumba ndenge koma ke senga fona koma na deuxième niveau donc moi na chanza deuxième niveau na ngeza ka bongo tant na zwi mai wana na sopi wana za mai ya bibembe. Donc il y a un sopi on mai wana eza na goza ata 3 batu ba kufo bia 10 so ina sopi ba 10 balamuki ba koti na nzoto nanga donc to zanda ni faut pour la kaka ya faut pour la kaka. Merci beaucoup ba internaute nyonso ye pena bombaka na ete andimane alokola idingwe ndima kabishu sanga pena na kana ndoki ngana ebi nanga existe. Donc merci mingi à ma maman chérie hein, là vous êtes et pourquoi pas à mon papa aussi. Donc na pesi bino ba gros bisous Bernard Bisalou na pesi ba onyo so balinganga et pourquoi pas Solo Bembe Espango Mayondika Babylon oh azo bimisa solo ya morgue pena Solo Bembe. Merci à Sosalis Alberto na pesi toujours ba bambo tebele toki awa lisusu na zombi de kibambi combien de disciplines il y a art martiaux oyo yebi. Donc OK en tout cas na ça des styles des disciplines ça la lit na zalaka mir na lutte livre na zalaka mir na libre olympique na sala soso otobenga en français self défense otobenga jiu-jitsu donc des disciplines mobimba na sala na vie na moi. Pourquoi Karakachi? Comme on dit l'enseignement c'est une vocation kachi pesa eza don eza vraiment don na ngai pourquoi papa wa botinga za chef coutumier maman na ngaza mandona papa na chef coutumier maman mandona donc na sala plus ou moins ba 9 ans ou 10 ans na liputa donc pantalon na sala ba 10 ans la tara liputa les aba initiation au papa batikala nga na force na zaki na ngo ya travail donc tu as pantalon te karabo liputa kaka na kolitro na liputa karabo pe caleçon pe te kaliputa te liputa kaka wana zaki ndoke na biso batando liputa kaka liputa veste moi ba coutume na maboko ya moi abiki ndoke batando c'est que Charline non du vide noyo ko zara na kindoki wana ige singe medo singi batando mundele. Merci beaucoup, merci Zombie. Donc Zombie a bombarana été Zombie a l'obarana car la vérité ni penoso bombela biso par rapport au nenge quarantaine au mamba confiné mais aussi là tozela nini ba combat nini ya kitoko au club yo bongseli biso pour bana no ya club tisco to yebi bangote. Alors il faut présenter biso par rapport ya ba combo ko ya to yeba bana ya club ya zo. OK, merci vraiment, merci na question no Malimé, les grands journalistes au biso de Lingara Minki. Lumière d'Angola. Alors, club nanga kombo nango température. Moi les club on a sali, nazala ki na club Union.
bana uta Congo pour na Congo dans un club température. Température est à plus ou moins 64 quartiers. Nandenga Congo. Tant on a awa na kota ki na union. Na union na koti comme président na manière pe union bon. Si na ko former pe bana na bimisi bana. Alors yo moko yebika ka mokili. Eloko mi balé boma biso zaka mbongo na femme. Ce qui mbongo te moi si te mbongo. Toyoka na kitena bandeko ya biso, koyoka na tena kati ya art et sport. Toyoka ni te tokabwani, ngana ko sala club ya ngai. Nazana bando na bande ko former température ya Angola. Club ezana kisasa température, peut faire ça température. Ya ngomoneza international, dans les seuls clubs international yanga. Donc so pe na ke poto température kaka. Ya on a benga température internationale 366 degrés. Na ko sala na bano na format oyo yebi omona bango na ba combat na maki o to koti quarantaine koti singa maki na bande ko travailler na bano na former sous na bimisi soki l'état epesi biso permission gouvernement na biso ngolé pe permission que to banda ko tambula en tout cas na ko tia combat moko awa na kati na kimbangu e ko zala en plein air pour nous représenter bana na ngai ba bon maître ba bon technicien ba bon féticheur. Donc, il représente Bango Motongo, mon abongo senti que non, je suis un grand formateur. Il y a un format, il y a un format. Donc, la bandi ko formé dans la kini, la bandi ko formé na Bakongo, il ko formé na kini, il ko formé sur la loi. D'accord, merci. Zombie de Kibambi, numéro ya zombie de Kimbambi ya komela makila ozongo wapi. Système ya komela makila na unte pe komona komba moko ya suka tora gaza ndeso ya komela makila mais yo posa makasi na makambete makila. Bon, numéro vraiment makila ce qui na bina tanga penza na Afrique. So na ti Afrique. Toza le roi 4. Na 4 wana de ba kufa de ba vivant. Donc il na niveau numéro les akapa idingwe les apananga. Oui, tu as les zombies, mais les zombies, la première qualité, la deuxième, la qualité mikie. Ya mine n'était quoi? Pour ce que les zombies, tu as Torah, tu as les zombies, au senti, il y a des moyens. Pour Torah, sera bimisi mutu muchopo, mutu ana kufi. Maintenant, on a bimisa, on a tonga pour nous avoir docteur spirituel, bazana nzoto nanga. Dans le numéro, les aga idingwe nanga. Il y a un souci à bundaka kanaye, pour nous l'accès colo zombie pesa la ngai. Loba moni loba pomo e pa ya yemoko e dingwe moto na ngenge vraiment siré moza pe na posa ba combat na e bobongi si penza maramunyo so na ndenge confirmer. Oui, champion e baki champion e bi to zaki déjà na combat oyo gouvernement signé ki contrat awa to bunda aller awa retour na kati na Kisasa champion e bi zombie de Kibambi yo oyo bazanga na souci à 6 carrière. Donc, beto penza mai tata olali penza pour esili tango se se trouver boza na frontière. Donc tambola na frontière. Naza après nazo zela makambo eza esila soki makambo esili gouvernement eza déjà prêt to zong sa sur mukanda pour na ko changer date pour date to tchaki le ko malade kuti biso yango to vandi to changer date pour na ba combat wana. Yango na lingi retour aller kozala awa bana Luanda ba ko changa poids na ko tanda o penza ko tanda. Allez pe na Kisasa na kotando pour na l'action vraiment vrai champion ya zombie ezangai. Et dit moi za champion du monde, nga za champion d'Afrique na monde des arades, champion du monde na champion d'Afrique. Yo cha sentir nga pe na cha sentir ceux qui obetinga OK na ngona tika maboko pamba. Mais ceux qui na beto na roboto na sir, ceux to bune dingwe o mona so sentir muso na lepeka. Na roboto la. Et comme mi balé. O bien avantage ezanini. Moi je suis très jeune, na za na force ya rolukaka. Et donc, on a un locataire. Donc, il y a un calendrier dans le nzoto. On a un locataire. Donc, il y a des différences dans le bétail. Ok, merci beaucoup. Jibo Muzombo, et pourquoi pas mon papa Machuda Mandangi. Babi Muto Azelaka Teba Senga, et Yemoko Benga Rapesaka, Machuda Mandangi. Ya si la raté, ya Zali, donc mon patron, Machuda Mandangi, donc je suis chalimaire d'Angola. Apesi Mbote, na pesi Mbote na emoko rive kono mon papa. Merci et Siko Zali Mbote ba gros bisous et Sika ezwami pourquoi pas à Fabrice Ntieka le boss américain. Fabrice Ntieka tozano na ndenga bangola awa. Confinement oh nabiso na yo Fabrice Ntieka toza toujours ensemble. Merci à Bernabi Salou na ba obananga papi Sika de Paris, Johnny Maeta de Paris et pourquoi pas à mon oncle Bibi Wawa de Paris, Babi à Paris.
bana Suisse donc choucha numéro à l'Ingarabine pourquoi pas à Londres tous toujours tout zombie de Kibambi ben bakoko sonini okutana nango par rapport ya musala na yo par rapport ba moyen sous financier pour ba benga ko patron mais patron peut mo pas à rappeler na posa moi mukie e ekutana na ndenge penza ya musala. Oui, en tout cas merci na question na ba benga patron mais nazala ba niveau na te ezaka ba patron zongu ba moi lipa makwanga OK na ko bunda na biso na saka na entraînement nazaka na posa ba tapis neige ndeti na Europe babundaka sans tapis neige moi ba sans entraînement ezate dans un tapis neige dans un bâche mais ba bâche wa biso kaka yo moyebi bâche ba africain boy tant mosu se ko kozala na population moko ou bien mutu moko alinga kakach ou bien alinga kapenga na ko souhaiter ce qui bâche ou bien tapis neige repesa nga peza bien makas donc repesa nga bien makas ndenge Freddy le coutumier Freddy na États-Unis le bagé non na sepera na komba na yo na kotindela yo tapis neige nyango na zelaka. Oui, Shaolé wana azali prof azali d'été international ya monde azali monde donc coup de chapeau c'est canon azali pour asaka penza implice na kati sport yepe ya souhaita ki alobaki atalaka entraînement ya ngai na bana gangi fort abi travail ka makasia en tout cas on peut ça au cadeau ce qui makambo ici na otindelo bashi babashi wana kuneza ba $10,000 ba $15,000 donc ils appellent ça un coup de chapeau nzamba bakoka batelo kaka po d'été Shaolin un jour ça là promesse yo pesi pesa numéro de téléphone na yo na ba oyo ba yo kindengo lance appel alobi bien que ba koko seza makasi même atala ba équipement ba oyo ba lingara musala o zombi de kibambe zo sana kata mboka Angola po batambongo bazali ba ye ba raté mbongo na ba basala nini ba msusu bazapela ba matériel mais vanda nango donc zombi de kibambi pesa numéro de téléphone parce que ba rolanda yo ba OK numéro de téléphone na ezali 942 68 14 03 900 00244 00244 942 68 03 Otolobaka. Que ce qui olingi ou bien osa les locaux moko ko sala pon sport ndeti ba condition physique na biso bibende biso senga ba travail bibende fezala senga ba bashi fezala ce que ezali et ko sala penza bien makasi naza pe docteur na docteur traditionnel na pe docteur alors na sunga pe bandeko na sunga pe bato maladi ndeti nini oyo bakolanda yo na bato bazana babokono na banda. Oui, naza docteur traditionnel penza ya bokoko ya makasi donc mutaobela mbaso mutaobela mpese mutazobela maladie moko eza inguérissable mais eza maladie spirituelle ou bien maladie ya bokoko en tout cas soka ye akozwa solution epai na ngai. Oui libomba vraiment nasalisaka yango ata mutaza libomba soka ye nasungaka yango. D'accord, merci. So na yebaki oza bon ta songa za kachete donc na kati vraiment surtout soka oza lilala bien oza muto bayebi zaka na bitumba. Oui ba problème eza ba problème tozanga ya ba fédération mais comme le cas toza be sportif tozo ranger yango malé mais suka nango kaka ebonga to lingite bano ya biso bazoya na sima to tikela bango salité so to tikela bango salité mabe biso tozo soigner ata to leki ba ba tikala sima balanda pe lokolo na biso yango tozo bongisa penza kati Angola. Oui ndanga mikanda soki oza affilié tendeti na champion d'Afrique son oza affilié te eza passeport zona ceinture pour ceinture on est na ministre des sports na kendaki asignaki gouvernement eyebinga président fédération yemoko kindieko ayebingai donc soki ezate moyete de fois na mikanda poto zaka na bakokoso to souhaita kate mais eyaka na bakanyos na kata koma bakoko bunda erreur esali babetio neti biso baringi na biso ezaka baringi moko ya Afrique kaka oyebi ndenge ezalaka bako beto mouvement ko ine bende Paul Bukani bio kufi soko za mikanda te leta ko ya asali musana mais neto zaka na mikanda to benga ngo mort un exercice donc somme ta kufi leta ko ya to ko benga leta yezu corps et tie koneke na hôpital jino ko bimisa to bimisi to kundie pe honneur donc kufi na musala ya mona musala biso zaka souffrance makasi soko za mikanda te soko mibatelite. Pourquoi oui merci vraiment la question bana mike nazo sangisa bango
nakata souffrance on a zo bimisa bango na souffrance nde po biso to kuti on a souffrance siko na lingite souffrance ezala yango na zo bongisa yango po kati na loande bonga un jour to kozala te balo bakeno non ezana un certain zombie de Kibambi aleka wa yemtatika makambo. Merci Zombie de Kibambi, un mot de la fin. Naba onyo so badingara Zombie de Kibambi naba fan na yo, naba na yo, donc partout dans le monde des Hollandais au micro yango. OK, merci. Na sengi penza na population nyonso balingaka nga, na pe balingaka nga te po Jésus ko tuye moko mingi balingaka epete so balingaka ye. Bon nga muto apamba muto musoni. Dans la sengi bino ba bon guérison esika bozali, nenge nzambe bakoka bateli biso eleki bien, bozalaka kimia. Na sengi vema club nanga température ya Kisasa bambota trop température ya Angola oyo esimba mepa ya ngai moko président Zombie de Kibambi fondateur président nanga Sinki Obra pour Sinki Obra mtakomi président o abundaka na pao yende mtakomi président na capitaine nanga yo Oxinois DT Chao entraîneur Bouchon Mabele mwana ndoki Seti Demo Amazon Black Star na pesi bambota trop na ba Jaguar ba double face de bana nanga nyonso na pesi bino bambote sika bozali entraîner mini ya bambote trop sika bozali na ko sepela na ko sengelo ko moko na population o elingaka kati ndenge balobaka ka spectacle mais conséquences sont réelles tozwaka ba conséquences donc moi soutien ceux qui ezali soutien to sengaka mbongo te to sengaka ba matériel sportif ceux qui ezali na kati ya température oyo au compléter biso ko sala penza bien makasi na pesi bambote trop surtout pas na yo moko Choucha Lumière yum to saka po loin des babes sportifs un beau sportif se repasser par Choucha Lumière c'est un beau sportif ni kombo ni na Facebook na yo soki baningi ba solo par rapport à Facebook na Facebook na ta Padra Moko Kibambi donc Padra Moko Kibambi Padra Moko Kibambi wana mbala moko bozwe ngai na pesi vraiment bote pa ya les gars caméramen bravo o penza zo sala pour couleur na bise comme kitoko. Et si vous allez vraiment, ça va. Mais on sait que bino ba combat Congo to bunene dingue bozanga te. Vous avez invité to que vraiment kuna po bolo bela pe Luanda. To saka férité à Luanda. Pour to za de na kata Luanda, to sa férité mboka o. Na pese ba mbota to. Merci beaucoup Zombie de Kibambi, merci encore de plus. On vient dans Moko Chabani record, on a pu se bamboter ce qu'on a ndenge à Congo et je dis encore merci et bon dimanche. Naïe Moko Machuda Mandangi et pourquoi pas vient dans Kaskito. Si on botte net au moto pamba ou d'abord retient vraiment bobi mais chalimère dans yo baxi biso ba vieno boinde na bax sera monté mu d'abord chuchazara toujours ya bino ba maître nyonso o ba sara musala bango toujours kitoko na pesi bino ba mbote belé maître tirbo lokola ba maître lokola maître chano ba o batika déjà ba misana na bango na pesi tora gazambote na pesi maboko tomo avo bayaya trovada donc chuchelmer dangola adina bino mingi merci l'ingénieur bravo mon réalisateur bye émission c'est ce qu'il y a ouais elengi mingi ba bon confinement na bino esika bozali bo se confiner toujours malamu ba bi protection bo se protéger hein. On s'est protégé. Merci, merci encore de plus. Merci à Papa Tirbo. Hein? Donc, Papa Tirbo, merci. Baskate wa Mobimba, Bambo Tenabino, Toza et Longo. Bye.